Nzambe mokili ya likolo na se na biloko biso apambola bino na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo. Ezali wa bino ndeko Tito Nganda. Boye bolamu na émission que dit la parole de Dieu. Liloba lya Nzambe elobi nini. Lelo tokoyanula na motu na moi. Moyibi ya munene. Pe mobomi ya munene ya mokili oyo ezali nani? Moyibi ya munene pe mobomi ya munene na mokili oyo ezali nani? Eyano ya Nzambe na motu na moi ezali message na biso ya consolation na libota ya ndeko na biso Clément Batanga. Ezali eyano ya Nzambe na bato banso bazali éprouvé. Pe na baebanso baza koluka biyano ya Nzambe ya solo concernant liwa. Moyibi pe mobomi ya ndeko na ngai ya mwasi Monique Makese ayebani azali déjà jugé pe condamné. Ayebi sort na ye. Na koyebisa bino kombo na ye dans quelques instants. Lokola azali moyibi pe azali mobomi azali déjà jugé pe azali condamné. Na kolekisa tango na ngai te mpo na koloba mai matali ye. Kasi na kokende na liloba Nzambe ko loba mai Nzambe oyo asolo azoloba concernant ye. Mai nini mai asalaka. Nde na kolobele yango. Po ye azali un éternel perdant. Liloba Nzambe na 2 Timothée chapitre 4 verset 2 zoloba ke prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Liloba Nzambe zo bisa biso ndenge na kote ya Liloba Nzambe. To insister na occasion nyonso ya malamu to ya mabe. Bozwa ba Biblia na bino to kene na évangile ya Matthieu chapitre 22. Matthieu 22 verset 36 à 39. Ah ezaki motuna batuni na Jésus Christ verset 36 mola kisi. Quel est le plus grand commandement de la loi? Mobeko nini ya elekiba mibeko nyonso. Yesu asongisi ya na lobi okolinga mokonzi Nzambe na yo na motema mayo mobimba. Na molimo moyo mobimba pe na makanisi mayo manso wana ezali mobeko ya liboso pe ya munene ya mibale ezali nini ya mibale yango oyo okolinga moninga no ndenge omilingaka yo moko ezali mwasi na ngai nde abengaki ngai a partir ya mosala na ye pa yebisa ngai ke ndeko ya biso ya mwasi Monique alali pongi azozela bozongi ya Yesu Kristo. Pona bayebi sœur Monique te ezali ndeko ya mwasi oyo a manifesté envers ngai na libota na ngai le second commandement ya loi. Boyebi ete Yesu Kristo a résumé ba mibeko nyonso ya Ancien Testament na mibeko mibale. Ya liboso totangaki yango Yesu Kristo alobi okolinga mokonzi Nzambe no na motema moyo mobimba na molimo moyo mobimba na makanisi mayo manso oya mibale okolinga moninga no ndenge omilingaka yo moko. Ndeko na ngai ndeko na biso sœur Monique a vivre yena libotali ya ye ba manifester envers ngai na libotali ya ngai oyo le second commandement de la loi. Bato mingi balobaka kolinga bolingo wana bolingo ya prochain balobaka yango bazoloba me bazosalela yango te bazo pratiquer yango te kasi ndeko na ngai Monique la sœur Monique Makiese a pratiqué bolingo wana l'amour du prochain. Elle a manifesté cet amour du prochain envers moi et ma famille au moment le plus difficile de la vie de ma famille. Et cela reste gravé dans nos cœurs. Et tikali na mitema miabiso mae asala. Bolingo a manifesté. Yango lite ali alelo to biyano to kopesa lelo e kolingisa biso to lendisa libota ya ndeko na biso Clément Batanga. Toko consoler famille ya ndeko Clément ndenge nini? Toko consoler baoyo bazali éprouvé ndenge nini?
po to consoler bango to kende to tanga liloba ya Nzambe to kena Romain to kena buku ya Romain chapitre 12 to tanga verset 15 liloba ya Nzambe zoloba ete to sepela na bao bazo sepela pe to lela na bao bazo lela lelo biso tozo sepela te na libota ya ndeko Clément Batanga tozali ko sepela te na bayo bazali éprouvé kasi tolingi nde to consoler bango eyenge bene na Nzambe oyo ya solo eyenge bene na liloba ya Nzambe oyo ya solo mpo na nini tolingi to consoler bango selon Nzambe oyo ya solo Nzambe tata ya Yesu Christ la mokonzi na biso Yesu Christ azali Nzambe ya toute consolation Zambi liloba ya Nzambe yango nde epesaka biso la vraie consolation epesaka bato vraie consolation toko consoler famille ya ndeko Clément Batanga na bayo bazali éprouvé na bo partageaka liloba ya Nzambe na bango po ete liloba ya Nzambe yango nde epesaka consolation ya malamu Nzambe tata mokonzi na biso Yesu Kristo azali Nzambe oyo ya toute consolation yende alendisaka bato totanga 2 Corinthiens chapitre 1 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, ça c'est le but, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Nzambi, tata mokonzi na biso Jésus Christ azali Nzambe ou alendisaka, Dieu de toute consolation. Et zali liloba ya ye, liloba ya Nzambe, yango nde ekopesa consolation na bato. Poto consoler libota ya ndeko Clément Batanga, poto consoler mabota ya bato bazali éprouvé, bato bazolinga Nzambe ya solo, esengeli tokende na kati ya liloba ya Nzambe, poto zwa biyano na mituna miye bato mingi ba mitunaka concernant liwa batunaka mituna ndenge na ndenge basusu bazwaka biyano biyano mabe pe biyano malamu me liloba ya Nzambe ezoloba nini yango nde tokokende na kati ya liloba ya Nzambe po tozwa biyano tokokende liboso na Jean évangile à Jean chapitre 10 Jean 10 tokotanga verset 10 Yesu Kristo alobi ete moyibi soko ye moyibi wana za Zabulu Zabulu atanga bakombo ebele me awa abiangami moyibi Zabulu soko ye asaka biloko misato ayaka koyiba koboma pe kopanza en un seul mot kodévorer Zabulu ayibaka bomo ya bato ayibaka bokolongono ya nzoto ya bato ayibaka bozwi ya bato ayibaka makambo ebele ya aspect ya vie ya bato aza moyibi est-ce que soki moyibi alingi ya koyiba yo ya kobenga na telefone ayebi soki na koya leo na poko na yiba yo non soki olingi oyeba ndenge nini Zabulu azali moyibi asalaka il faut oyeba ndenge nini moyibi na vie réelle asalaka ye azoko observe yo soki oza distrait ya koopere azali moyibi même ozo tambola yo ozo tib biloko ozo se protéger ozo kende mais akoluka par tous les moyens aluka ayiba kene na zando bayiba ka ndenge nini mais baton parfois bozana bango ozo tambola nzila moko Yesu Christ alobi ke moyibi Zabulu soko ya ye asalaka ka bobele biloko misato asalaka lo mosude aye koyiba koboma pe kopanza dévorer Zabulu, c'est le plus grand voleur de ce monde. Bato bazo ibate. Dans l'évangile, le Jean, dans chapitre 8, verset 44, Jésus Christ, alobaki na ba pharisien azako discuter na bango, que tata na bango azali Zabulu. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Azalaki mobomi uta e bandela. Jésus-Christ alobi polele na ba pharisien ke tata na bango Zabulu azalaki mobomi uta ebandela. Jésus-Christ alobi te ke Nzambe mokeli nde azali mobomi uta ebandela.
Alors soki yo moto yo lobi ke nzambe nda bomaka soki yo contredit Jésus-Christ elingi koloba yo yebi loba nzambe koleka Jésus-Christ po Jésus-Christ azoloba ba pharisiens azo discuter na bango ke tata na bango Zabulu azali mobomi uta ebandela. Le diable est le plus grand meurtrier de ce monde que les gens ne connaissent pas. Qui tue les gens dans ce monde? Nana zo bomaka bato na mokili. Ezali nzambe ya solote, ezali nani? Zabulu moyibi. Mobomi ya munene. Azali mobomi uta ebandela. Zabulu nda za auteur ya liwa. Ezali vrai nzambe te. Siko liwa ezali konini. Rotuna bato mituna bako yebi so biano ndenge na ndenge. Eyano selon liloba nzambe. Que dit la parole de Dieu? Nzambe azoloba ni toke na 1 Corinthiens 15. Tokotanga verset 26 ekopesa biso eyano na motuna mona. Mongune ya suka eko panzana ezalini ezali wa. Nzamba alobi te ke liwa ezali moninga. La mort n'est pas une amie. Et c'est une ennemie. Soki liwa eye na famille, etika famille na mawa. Nzamba azali correct. Nzamba azoba vérité. Soki nzamba alobi eloko moko alobi vérité sur un sujet, la question est réglée. Plus de débat. La mort ezali ennemi asuka nzamba akopanza. Un jour. Et là, quand Nzamba na parole de Dieu ngwana. Alors, mutuna esengeli tomi tuna yango Nzamba uti koloba ke la mort c'est le dernier ennemi qui sera détruit. La question logique que nous devons nous poser est celle de savoir qui détient la puissance de la mort. Qui tue les gens dans ce monde? Hébreu chapitre 2 verset 14 ezopeseyano que Jésus-Christ naliwa na e boko tango bino moko. Hébreu 2 14 que Jésus-Christ naliwa na e anyati oyo azana nguya aliwa elingi koloba Zabulu. Nana zana nguya aliwa ezali Zabulu. Eza nzambe ya solote. Nzambe oyo ya se moyibi mobomi uta ebandela yende azana nguya ya liwa. Sima ya liwa bato bakendeke wapi? Waneze mutuna mususu bato bakendeke na lilita. Bato bakendeke na mboka ya bawa bazozela bozongi ya mokonzi Yesu Kristu. Sima ya liwa bato bakendeke directement na likolo te bakutana na nzambe. Ndenge bato mosusu bateyaka. Kasi bato bazongaka mabeli. Bato bakendeke na lilita, bato bakendeke na mboka ya bawa kuna bazali dans l'état d'inconscience totale. Bazoye baloko moko te. Bazape na notion attente. Bakotikala na etawana kino mokonzi Yesu Kristo azonga. Vous savez, soki sima ya liwa bato bakendeke directement epa nzambe. Nakanisi moto oyo azaki na ba qualification nyonso po akende directement epa nzambe après liwa eza Yesu Kristo. Mais esalaki boye te Yesu Kristo tanga kufi. Eloko nini esalamaka? Akundamaka. 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Mais même après, c'est quoi na ye? Tant nzambe sécurité na bawa. Ake directement epa nzambe te. Asali sur 40 jours. Donc, oh bato bateyaka wana eza lokuta. Na bato banso bakufa kobanda Adamu na Eva ti lelo eza wobele na moto moko oya sekwa pe aza na bomo ya vana loboko ya tata nzambe eza Yesu Kristo. Kuna na likolo eza nzambe azali aza elimu ba anjelo baza ba elimu moto aza wobele moko Yesu Kristo na nzoto ya sika o biso ba ndimi tokozwa yango tokozala na yango pe yena aza na nzoto wana. Est-ce que bawa bakoye kosola na bao baza na bomoi? Est-ce que les morts peuvent-ils communiquer avec les vivants? Question yangwana zape mutuna bato mingi ba mitunaka zabe batunaka mbala na mbala. Est-ce que bato bakufa bakosola na bato baza na bomoi? Batuna mituna wana bamusu baloba kutu ke basolaka na bato bakufa
Mais surtout que dans beaucoup à Ésaïe, chapitre 8, verset 19, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Comme mec à coup tout à l'heure qu'on a consulté, soi-disant bateau, basolo akana bateau bakufa. Les années aux autres que sonné na ba milimumabe, les esprits familiers. Monto akufi alali naï. Kolukate que o s'adresser na ba esprit familier. Car c'est sengeli ko zonga entièrement et pas nzambe mokeli. Na beaucoup à Deutéronome chapitre 18, beaucoup tangango chapitre 18 verset 10 et 11 en résumé zolobake. La parole de Dieu dit que qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou personne qui interroge les morts. Alors, parce que nous avons dit que bateau balali na bango tant aux autres communier na ba milimu mabe les esprits familiers. Mutuna mosusu, est-ce que bateau bazala kana connaissance simayaliwa? Simayaliwa. Est-ce que bateau bayeba kamakambo? Bazoi ba makamazo leka, est-ce que bakoko okoswa na bango ozwa information, donc est-ce que question on les a bateau mingi batu na kai? Est-ce que bateau bazana connaissance après na simaliwa? Je crois que la parole des alliés claire, hein? Et il y en a beaucoup ces alliés non. Bawa bazana connaissance sur te bazana boyebité. Bawa baye bagasulo komogoti. Na wote ko lobaki bazali dans un état, dans l'état d'inconscience totale et leur mémoire est déjà oubliée. Et comment mina ilo banzambe que moto akufi azasu na souvenir ya nzambiti. Bawa bakoye ko kumisa bako célébrer ya witi. Bawa bazana na séjour ya liwa, na mboka ya bawa bakoye ko kumisa su nzambete pona nini? Po te bazana connaissance lisusu te. Psaume 115 verset 17. Il dit que ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Bawa bakoye ko kumisa su nzambete. Lilo banzambe lobi ete bato bazana bomoi. Bayebi ete bakokufa. Neti ngai na bino tozana bomoi. Soki Yesu Christ azo umena kozonga, biso ban so tokoti azolo likolo. C'est ça l'exactitude de la parole de Dieu. Mais soki la yesiko e kozela eloko mosusu. Mais lilo banzambe men bawa bayebi eloko mongote. Les morts ne savent rien. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. Alors, soki na mboka ya bawa, misala mezalité, makanisi mazalité, science ezalité, boyen ezalité. Alors, ndenge nini bato baso bazolo babi na lali na moni songolo pakala akufi ayi atoyo sura na yi. Ndeko mwasi ndeko mobali oyo moni wana ezali ndeko no akufi te. Ezali milimu mabe, les esprits familiers, nde bazui elongi ya moto wana, bazui soit même mongongo, ba corde vocale azui mongongo na azolo banayo, kasi yeme yende kono alali pongi azozila bozongi ya Yesu Kristu pondela alamuka. Tant que Christ azongi na ote moto moko te o azana se amabele akokolo prétendre ka azonga asulo na bato azana bomoi. C'est une impossibilité. Donc c'est la raison pour laquelle, c'est pourquoi les vivants ne peuvent pas communiquer avec les vivants. Les morts, pardon, ne peuvent pas communiquer avec les vivants. Motuna mosusu yangoyo. Bato pe ba mituna ka epi bato mi bazana confusion wana. Bazana confusion esika wana. Quand une personne meurt, qu'est-ce qui arrive au corps, à l'âme et à l'esprit? Sima ya liwasyo motakufi. Eloko nini eyaka. Et donc eloko nini esalamaka na nzoto ya moto ya alali na molimo moye et na elimu na ye.
trois choses. Corps, âme et esprit. Si me aliwa ya moto, nous autres, qu'ils allaient former de la poussière et que zonga poussière. L'âme a été faite. L'âme la vie de l'âme est dans le sang et dans la maquila. La vie de l'âme, c'est la vie de souffle. Tant que moto a koufi, azana banate, bon, molimo moye zongi na mon pépin, molimo moto pe koufi quoi. Donc, et ce qui n'a pas kawana. L'âme n'est pas immortelle. L'âme est transmise d'une génération à une autre. Kasi pona elimu ya moto ezalaki kelamaki. L'esprit de l'homme a été créé. Si me aliwa ya mondimi. Parce que mondimi na zana elimu et sans tout. Ou aza abotami botama asikate azana elimu te. Et sans tout te. Donc l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Bokeseni bonene bozali entre elimu na molimu. Molimu ezali pema. Elimu ezao nzamba apesi biso différence en so botangi yango bomona ngwana ezana Hébreux chapitre 4 verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et quoi? Et esprit. Cette parole de Dieu est tranchante, elle pénètre jusqu'à partager l'âme et esprit. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Motuna mosusu yango. Et là, on dit que moto sengela ça la po à vivre seko na seko. Na beaucoup c'est pour ce que yolingo vivre éternellement et sengelo botama yasika. Ozo elimu esantu nzambe. Dans Jean chapitre 3 verset 16, eza verset batomingi bayebi ke nzambe alingi mokili mingi. Yango apesi mwana wa ese moko Yesu Kristo po ete mutu yonso akondima na ye, akufa te kasi azwa bomo ya seko. Kasi na Jean 5 verset 24, Yesu Kristo alobi en vérité, je vous le dis, oyo akoyoka liloba lya ngai pe andimi oyo atindinga nana atinda Yesu Kristo. Tata na nzambe Yesu Kristo ye moko te. Oyo andimi oyo ayoki liloba na ngai pe andimi oyo atindi ngai aza na bomo ya seko. Ye akosambisama te. Alongwe na liwa po na bomoi. Mais il est passé de la mort à la vie. Ezali na condition mibale moto ya remplir po a vivre seko na seko. Abika po a vivre seko na seko. Et comme na Romains chapitre 10 verset 9. Soko tatoli na monoko moyo mokonzi Yesu. Wana condition liboso. Condition mibale. Et soko ondimi na kati ya motema moyo ke nzambe asekisi Yesu Kristo bawa ndo ozulobiko. Deux conditions. Kondimate ke nzambe akufi pe nzambe asekwi okobika te. Paul nzambe alobi ngona te. Dio nzambe alobi soko otatoli na monoko moyo mokonzi Yesu. Condition liboso ya mibale soko ondimi na kati ya motema moyo ke nzambe asekwisi Yesu Kristo na bawa ndo ozulobiko. Mais soko ça le contraire lobiko lozalité. Maintenant motuna oya suka tokotuna wa elikia ya mondime ezali nini? Elikia ya biso bato tondima ezali nini? Liloba nzambe ezana eyano. Eyano ya pe ya kitoko na 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 18. Liloba nzambe zoloba ke nzambe alingi te ke biso tozana bolibunga concernant bato oyo balali pongi bao bakufa. Po tozana mawa mingi te pon lokola bato bazanga elikia. Soko tondimi ete Yesu akufi pe asekwi. Tondima pe ete nzambe akozongisa na bomo baoyo bakufi. Verset 15 botala. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Biso bao tozana bomo o tozozi la bozongi ya mokonzi. Toko kende liboso ya bao bakufa te. Umoni bato baso bate ya question moto akufi ake directement pa nzambe. C'est faux. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts.
soki Yesu Christ azongi sikasikoyo biso liloba nzambe elobi nini biso tokokende liboso ya bato bakufa te. Qu'est-ce qui va se passer? Verset 16. Po mokonzi ye moko aza na signal na ye mongongo ya angelo archange na trompette ya nzambe akokita na se pe bawana Kristo bango nde bakosekwa liboso. Soki Yesu Christ azokita sikasikoyo ngai nazoloba bao bakufi bao bandima o babotama ya sika kobanda jour ya Pentecôte o balali o baza na mabele bango nde bakozonga na bomoi liboso na nzoto kopola esu te. Biso bao toza na bomoi ngai nazoloba sikoyo bino bato bazoka ngai o tobotama ya sika tokobongwana po ete elongo na bao babimi na mabele tomata na likolo tokutana na mokonzi Yesu Kristo tokokende kokutana na ye au même moment, à la même seconde, pas individuellement le corps bateyaka. C'est faux. Nous allons être enlevés ensemble. Verset 17 le but ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Ba uti na mabele babimi. Biso tozana bomo to bongwani. Ensemble, nous allons être enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Tomilendi sama na malobamana. Tokosuki sa message na biso ya consolation na ndeko na libota ya famille Clément na baiban so bazali éprouvé. Koyebisa bango ete bandimi o babotami botama asika. Bakoza isusu na bobangi aliwate. Po ete bazane na elike ya bozongi ya Yesu Kristo. Bato banso bakufa. To panzanaki na kati ya mai. Bato banso bakufa bazalaki décomposé dans l'acide. To bamelaki bango na banyoka, nyoka minene. Banso to mbisa minene emela bango to ba crocodile balea bango. Bato banso bazika na moto. En un instant, banso bana o bakufa, bako zonga na bomoi. Ils regagneront la vie pour être avec le Seigneur. Quel réconfort, quelle consolation. Nzambaza fantastique. Adversaire, aza obel simaya mosuni. Mais il ne peut rien. Lui, il est azana business à kuboma bato. Nzambaza na business à kuseku sa bato na bawa. Kupesa biso bomo ya seku. Donc, ceux qui sont nés de nouveau, botama ya sika. Bozali na tina te ya kobanga liwa. Boko c'est quoi? Donc, les croyants seront ressuscités pour vivre éternellement avec le Seigneur. Na retour à Christo. Biso tokomona nande kona biso Monique Makiese. Pour vivre éternellement avec le Seigneur. Et avec tous ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ azozonga. C'est plus sûr que la peau sur vos os. C'est plus sûr que la terre sur laquelle vous marchez. Jésus-Christ azozonga. Bolinga te. Bondima te. Jésus-Christ azozonga. Parce que la parole de Dieu est toujours la vérité. Nzambe soka lobi. Eko salama. Batoba ndima te. Eko salama. Christ reviendra. Natina wana. Bandeko basi pe mibali. Et sengeli tenir ferme. Soyez ferme, inébranlable. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nzambo ya solo. Mokili ya likolo na se na biloko binso. Apambola bino. Na kombo ya mwana wa ye mobikisi na biso. Yesu Kristo.